show na quelle réunion? Eddie mon cher Boras l'animos cercle musiquier Lombier Mutualité Bala Saint-Paul toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba Bala Saint-Paul et papa Ofleur Okunga Biso Bala Saint-Paul Toponi O papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengi Lisanga Boboto Boneko Esengo Solo bandeko balandi radio Lisanga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na radio Lisanga. Pourquoi lelo pourquoi ya mokolo mwa jeudi 15 mars 2012 toye lisusu na nzela ya radio Lisanga poto kutana na bino na ngongo ya mutuya de 19h à 20h poto kabola na bino masolo ndenge ya bomesano na ndenge na biso oyo toyebi ete esengeli ko tikala na boyebi po tokoba na bomoi nde yango wana toyaka na radio Lisanga esalami na fondation Lisanga point de soutien congolais toko emettre à partir ya ngumba Amsterdam bayeba kolanda biso na baposte na bango ya radio na FM na kati Amsterdam to na nzinga to tondi bino botondi mingi po toyebi ete ya biso Joel na Amsterdam Side ye azalaka penza fidèle na radio Lisanga pe solo poste na ya radio pona FM yango e bungaka fréquence na biso telongo nya mingi Joel esiko Dwami na kati penza ya esika kimia na ndako ayo kolanda radio Lisanga na ndenge ya bomesano pe bayebanso bakolanda biso esika nyonso Bodwami na we totondi bino botondi mingi pe mboto tokopesa mingi pe na bayebanso na tango nyonso bokolanda biso lokola to tikalaka na bino na magie oyo ya we na tango nyonso bokoki kolanda pe boyoki longonya mingi na bino pe tikete bwanya nde zalelo koyo kosala ete biso penza bayi mboko bauti République démocratique du Congo esika nyonso tozali to koba na bomoi o boko kezo bino yesu kitenge tikete kimeza na biso tina ngonga ya 20h aye koboma baluba nalobaki eloko te pona za moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te pona za mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te pona za moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te pona za mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Nengo yoto popola, kambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Nengo yoto popola, kambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Nengo yoto popola, kambola mboka nyaso, telema peotuna, bakoloba tenge ya kombato. Nengo yoto popola, kambola mboka nyaso.
na Kisangani, na Kasai pe na Katanga, lekanda mboya pasa, kati Angola, kota na Gabon, bandimi pa combattant, ndengo yo tokobola, lambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant, ndengo yo tokobola, lambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant. Na Porto tina Bruxelles, Converse tina Liège, Kitana na Paris, Italie, Espagne na Portugal, Filomese bana Gaza, Andimi ba combattant, Banani ba kodute, Nandema ya combattant, Nengo yo tokobola, Lambola mboka nyonso, Telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant, Nengo yo tokobola, Lambola mboka nyonso, Telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Inombese ba Kubana, bandimi ba combattant, Banani ba kodute, Nandema ya combattant, Lengo yo tokobola, Tambola mboka nyonso, Telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant, Nengo yo tokobola, Tambola mboka nyonso, Telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant. Monguna alonga te na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana tokundela ekolo yokombataka telema komoko esanga te na mabele nzambe apesa oyo mboka Tolobaki ya kovidete, akanisa kiliseki, totelemeli na kontrezole, yagame kunda kanambe, ilombe bana ya Congo, on dirait que l'Angleterre, bana ya Kimbangu, balobi bakolonga, ndengo yo tokobola, lambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant, ndengo yo tokobola, lambola mboka nyonso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant. Solo balandi radio lisanga tokokoba na programme sa programme lelo to ibete na mikito fandi mingi ba zalelo pe na mwa lolenge mosusu komona ete moi mobimi kitoko ba temperature likolo tant kitoko nde esali pe ete bato bayeba ete vie ezali pamba te vie ezali esika moi ezali nde toyebaka ete epa biso totiki vi topakati toye esika vi ekoma mosika mingi koleka nde yango tosalaka ete tokoka kopusanaka penepene ya
bai mboka po to sola makambo ya mboka moko na biso ekomela biso chaleur tropicale oyo ekosala ete toyeba ete toyi na bomoi mpe tokoba na bomoi bwango toza na masolo osola na bino to lokola ndenge tolobaka na bino ete oyo tosalaka eyi masolo tokabolaka na bino baepe babotaka mpenza solo courage ya responsabilité bayi na yango mpe kokabola na biso banso masolo oyo baza nango na nzela radio lisanga porte ezalaka ntango nyonso polele tokotisaka moto moko te na fenêtre bango banso bayaka mpe tokabolaka masolo ndenge boyokaka ndenge ezalaka nde mpe basusu oyo basengaka nde tokomisa masolo toboyaka mpe te tokomisaka yango na ntango bango bamoni ete bazali penepene ya koyokisa mongongo na bango makasi na bato te biso mpe tolobaka ete tozalaka na biso na mongongo makasi te mongongo na biso ezali pete elemba kasi mikro nde esalaka ete egangama bisika banso bakotia litoi mpo bayoka bakoyoka esika nyonso na magie oyo internet tokoyebisa bino mokolo moleki nango mosika mingi te ezalaki mokolo mwa lopi awa na mboka Pays-Bas na Denar to na Lae ndenge balobaka na français ezali na oyo babengi ex-chef ya Union des Patriotes Congolais oyo basilaki kokatela ye na CPI na Cour pénale internationale oyo ya kangama awa kombo na ye Thomas Lubanga boyoki yango basili kokatela ye balobi ete ye azali coupable na likambo ya koenrole bana mike kodwa bana mike kotia bango na batroupe mpona kosala bitumba mpe lisusu lobi mpe akpei na likambo ya kozwa esika na makambo mabe na banyamunyamu oyo ya kosala bato mabe na mandoki hostilité armée ndenge balobi yango boye jugement oyo batangaki mokolo malobi mercredi 14 mars 2012 yango ezalaki awa na Lae nde ekpei ndenge wana ye azalaki kuna na kala mboka ya République démocratique du Congo bacrime oyo balobi oyo bakpeisi ye nango esalemaki na Ituri na este ya République démocratique du Congo kobanda mokolo ya 1er septembre 2002 tena mokolo ya 13 août 2003 nde kpei boye kasi naino eyebani te mikolo boni ye akobeta boloko eza likambo oyo bakoya koloba yango na nsima solo balandi radio lisanga toyesala bino ntango nyonso bacrime de guerre na este baviole oyo basali na bamama mpe bato mabali mpe bazali oyo baza bavictime baviole kuna na este bana mike kotia bango na kopia bango mandoki kokotisa bango na bitumba koboma bato kobebisa bato babomoi na bango bacrime nyonso ya guerre esalemi kuna na mboka République démocratique du Congo na batango nyonso wana kasi toyebi bakanga Thomas Lubanga baloba ete ye irresponsable na bacrime de guerre eza nango likambo te oyo tokomona yango ekopesa bato mosusu toloba bakamwa oyo biso toyi nango mposa ezali nde batika bakaka bato oyo bakokwa bango na ndenge ya bopete kasi basusu bayebani lokola Bosco Tangada oyo aza kozwa protection ya Joseph Kabila le fraudeur na baélection
oya botama Hippolyte Kanambe ye bakotika protéger Bosco Tangada, et pourtant Nations Unies azali kuna oyo azali na kati ya makambo ya CPI. Au nom de quoi bakotika moto oyo a participé na ba crime minene ya guerre kuna na Est a faire partie lisusu ya armée na bango, nde tomona kango eza armée nationale te, po armée nationale ekoki kokotisa moto ya lolenge wana soki moke te. Nde complicité oyo ekosalemaka te na mokolo mwa lelo oyo esengeli kolanda nzela oyo mpona kokanga na baoccidentaux bayi na kati na makambo oyo lokola Louis Michel mpona likambo oyo ya kunda batware ndenge ipo ya makambo wana très bien mokimo bato mona ndenge ya banda okendo kutana na ye tango ye aza kosala ba crime de guerre epe ye kunda batware akenda kobatama na ye epai ya Kagame oyo aza pe koprotege ye ndenge Joseph Kabila akosala Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na Bosco Tangada. Boyebi yango ete kunda batware na Bosco Tangada bango nyonso bafandi na kati ya CNDP oyo esali ba crime de guerre minene kuna na Est. Kunda batware tango akimi ake kozwa protection na ye na Rwanda. Bosco Tangada nde azwaki commandement ya groupe na bango armé, nde ye sikoyo pe azwi protection ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. To koyeba yango ete ye Bosco Tangada azalaka sous mandat d'arrêt international ya CPI oyo bakozipa miso na matoi pona ba intérêt ya ba pays occidentaux kuna na République démocratique du Congo, parce que ezo servir nango na kimia na peuple te. Banani yango baleki bango na makasi soki bakangi Bosco Tangada pona insécurité ya makasi kuna na Est, parce que tilelo insécurité na Est ezalaka nango kaka. Bitumba ezalaka kaka, babomaka kaka, bato bakimaka na République démocratique du Congo ba fandi na bakote wana nyonso ya Baituri, bakote wana nyonso kuna ya Est pona mobulu ezalaka nango kaka. Wana ezali excuse ya lokuta oyo bapesaka bato. Epe kunda batware azalaka sous mandat d'arrêt ya mboka République démocratique du Congo oyo basengaka ata eloko moko te na Rwanda, kasi bakosinyaka na bakor ya ekonomi. Wana ekotalisa tokoki koloba ezali faiblesse ya gouvernement congolais, ezali nde complicité, eza plus que faiblesse yali eloko mosusu oyo eza complicité na ba meurtre wana ba crime de guerre. Ndenge bakangi Thomas Lubanga basala pe enquête na financement na ye ya groupe na ye. Financement wana soki balandeli yango bakomona Uganda azali na kati, Rwanda azali na kati, pe Kinshasa ye moko pe azali na kati. Bokoyeba lolenge kani makambo mazali, kasi bakobanga kosala yango po esuki kaka wana te. Na ba-occidentaux pe bazali na kati. Ezali pe na ba entreprise boyebi oyo bako profiter, basila ko profiter l'exploitation illégale ya ba matière première na mboka République démocratique du Congo mingi kuna na Est na bitumba oyo ndenge esi bima ndenge bango moko basala yango bako alimenter yango. Biso pe tokoloba na tango ya koloba toloba te, tokoba na koloba kaka. Epe tokosala o nyonso toza yango ya kosala na tango ya kosala na makoki ya kosala. Awa soki tolobaka boye ezali pona
to koba na bomoi ndenge toyebisaka bino pona biso banso toyebaka kaka boyebi ndenge balobaka ko repete likambo ezalaka malamu mingi pona boyebi nde yango bomonaka ba commémoration esalemaka na mokili ya bato yo basi bakwea na makambo minene baboma bango na lolenge soki nini na mokili eseleki bambula ebele moitié ya siècle mobimba e makambo yango soki otali olingo mesure chance nango ya kozonga soki eza to eza te ta mosusu okomona yango moke kasi basalaka commémoration bazongelaka yango balobelaka yango toujours kasi ya biso bana République démocratique du Congo ebandaki tojwa esclavage na Afrique toya kokota na likambo na colonisation toya kokota na likambo na baguerre oyo basala kuna na tango ya période ya guerre froide oyo ebandaki koprofite nullement na bamboka na biso tozalaki nango na ntina soki moke te etokbeya na tango guerre froide esili baye kokota na likambo oyo babengi ya badémocratisation te na lelo oyo eboti susu baguerre makasi koleka kutu na ndenge ezalaki na tango ya guerre froide parce que guerre froide ezalaki entre bango moko occidentaux babandaki kosalela la guerre chaude na bamboka na biso te sikoyo est-ce que toyebaka ta badate oyo ya makambo ekwelela bato na biso po tosalaka commémoration tosololaka nango ata lisolo ndenge ya biso Pape Emery Patrice Lumumba alobaki il faut que se souvenir na mokolo wana kokabolaka lisolo wana na bana ba biso pe kitanaka lolenge wana. Est-ce que tosalelaka yango le 16 février awa baboyi bato basala marche pacifique na République démocratique du Congo? Est-ce que tosalelaka yango? Est-ce que tosalelaka yango? Soki tosalelaka yango, tosalelaka yango lolenge kani na ndenge kaka pe ya pauvreté ndenge bamboka na biso ezali na makanisi tina baction to tosalelaka yango te pona nini po wana eza oyebi kokufa po bato batalaka ebe kokufa kasi batalaka te lolenge kani moto akufi tosalaka pe suicide biso moko na makambo etali ba situation na bamboka na biso tomibombaka biso moko po tolingaka te totelemisa makambo wana nde likambo oyo ya CPI soki baza ba hypocrite te kunda batware Bosco Tangada pe tomona bango parmi bato oyo ba ti bango kuna bakosambisaka bango kuna pe bakopesaka bango ba condamnation pamba te bato oyo bakufi na ba million na mboka République démocratique du Congo tango batangi na 5 millions 6 millions bakobanga te 7 millions bato bakomi kokomisa te na 8 millions ndenge bakokufa ke beboye e sali bango somo te toyebisaki bino pe na radio lisanga mikolo meleki ete kuna na este bato oyo bazali kobela bokono bwa sida mingi na bango kuna bakokufaka nde na nzala wana ezali te mpo na pauvreté oyo ketoloba lokola pays eza na ngoboye kasi ezali pauvreté oyo baza korendre mboka ndenge baza kokomisa yango mingi guerre wana ndenge ezali koempêche bato mpo bavivre na ndenge oyo bakoki kovivre na ndenge longo bani ndenge basila kosala na bambulo nyonso milikaki nde yango esengeli toyeba kotelemaka na baposition na biso ndenge ezali pamba te verité kobongwana te. Bosco Tangada kunda batware bolekisa bango pe na bar bandeko babolingo boyebi na malamu bino nyonso likambo ya mabele ezali koningisa mikili nyonso abandeko na biso basili kokufa liwa somo na Kivu na Bunia Mbandaka Kongo dia kati Kongo
yangasani binote mwana mboka la muka banguna bakoteli biso batangisi makila na kati ya lupango basali soni na bana geto sikolo balingi kokendo sokola maboko mifuku mitano sisili kokende mifuku mitano balingi babomba yango mifuku mitano ekoekozala anayo mitano baneko tososeyano wakaka na wadada wanateswa juu ya vita wamelia mingi mpaka machozi zina wakauka watoto wanaiba wazazi wana kazi ya bunduki na mpanga uzuni sana wandugu wanachinjwa kama nyama usitie moyo Ulaya kaka hawana mlaka na tabu zetu miaka 10 zimepita kazi yabo ni kucheza na wasika wetu Soso matanga te, mandala la te soki nakanisi bibembe na Kongo na alaka te maya miso ezosila kotanga te tolati pilitili wako lembisiza kobosana te babombi elamba ya makila batangisa balati ya pembe po tokanisa baye na bosembo ela bankana loyembo oyo yamba yango eza pololo na lila lelo na kuveli tata na kuveli mama na nsini maboko na mawabu na moi na kope palindalala ngayawa maya miso siliko kauka Sola bibembe motu ezili kolauka makaniseleki mpunge komi ya bobangi makile kotanga miso boyine komona mongonga mawa matoe boyine koyoka bandeko boyoka sekisa biso balingi tengike apanza sango balingi beleka batelema yango wana bauti koboma bandeko na boma chela mwanda matadi inga songololo kiadi banza mbungu lemba kasangu kishasa kusibati likolo ya mabele manga olingete na pema olingete na loba no kite kotundelanga bambwa yakanda Zomona likambalingi likambo balinyana balini bakabona mboka na biso mawa mifuku mitano bandeko bakufeze ya pamba te kivu ekomokende wapi kongo ya kosutuka kivu eza sufute kongo mo bandeko totelemela likambo oyo bakufi ekokai kozala ngai toyo oyebango tozobosana ngo bana kongo toza banani tokotika te basakana na biso boye totelemela likambo wana telemana yango Solo Balanjaradio Lisanga Togo Sabinete Makamboyo Maza makambo minene Esengeli kutelemela makambo ya mboka na yoyo moko Solo toyebisaka bino likambo na ekonomi pe likambo nene esengeli penza kotalaka yango pambate mingi na biso ba mboka ya République démocratique du Congo Toko talaka soki toiba juriste te toibiso surtout ba politicien kasi makambo minene place ko fanisa makambo po watu bakoka ko salela maele na bango inde likambo na mbongo ekonomi toebite soki pe tozala susu na ba économiste na kati na biso to bato ba ina ambition wana po moto no jamone be kaka nzela koebaka koloba mibeko to koebaka ko salaka politique nde Congolais a moni na lolenge wana abongola makambo kasi toina ba juriste combien biso
bato ya mboka République démocratique du Congo pe to na ba politicien combien bato bakanisaki yango nde ekobongola makambo te sikoyo ekobongola makambo te po bato bakanisaki soki moto asali mobeko akorespecte yango bato bakanisaki bazala ba juriste pona batangela bato mibeko ndenge kosalema ndenge zali pona kofaire respecte yango babosanaki ete moto aina pouvoir yende moto azali na monopole nyonso wana na ya violence ye akoki kosala mobeko kasi azala na se nango impasi nde basusu bakanisaki tosala politike biso pe soki tokoti biso pe tokoloba tokosala pe mibeko na ndenge pe tokolingela kasi tokomona ba parti politique yango eza combien na mboka République démocratique du Congo belection ya simelekaki awa boye bato kutu na présidentiel nombre ya bakandidat diminuaki par rapport ya 2006 mais na députation combien bazaki pona 500 sièges autour bata 500 sièges ya pamba bazalaki combien à peu près 19 000 soki na bosanité po bomona likambo eza wana eza likambo ya mbongo soki moto po moto ai moto nzambe ndai nzambe po tolobaka Congolais te moto nyonso soki amoni esika wana mbongo e facile akimaka lo mbango toyebi na États-Unis moko mosusu motoka mbongo balukaki bekweyaki bato bakimaki mbango bakende kolokota mbongo nde moto ekosalaka boye na bozangi boyebi po asusu baokanisa soki alandi benzela wana kokba nyonso ya kokba nyonso yalinga akba yango wana kasi eibongo te sengeli toyeba pe lolenge kani makambo okende poso etotali bato omoni bato oyo bai kosouffrir na mboka kuna bai na mpasi bango bako kanisa lokola mpasi na bango ekotala makambo masusu bakanisi moto oyo ai na pouvoir koyokela bango mawa po alemisa mpasi na nsima bambula ebele asali yango te bango pe bakoma ba juriste to bango pe bakoma kaka ba homme na ba femme politique pona so bakoma ba juriste batanga ba mibeko ndenge zoloba pona ba respecter ba droit na bango ya ba condition ya misala bafuta bango ba salaire l'état e moko azana ekutu ko futa ba salaire bango ya bato te bango so bakoma ba juriste ba opesa bango ba salaire na bango to bango so bakoma bango ba homme politique po bakende ko décider ba salaire na bango efutama na tango ekoki effectivement bazokoma ba homme politique to ba femme politique tango bazokotaka na kati ya instance politique wana bango bazozwa ba salaire na bango na tango ekoki na ndenge ekoki mingi kutu koleka lisusu mais kasi ezali kosalisa ekonomi na mboka te tango ezokoma po batika bokonzi parce que yango ina temps bazotika yango te bazotika facilement te ezokoma ndenge ni pasi mobulu voilà yango wana nde moto ekotia biso na mpasi yango nde ekosala ete tokoba te soki totalaki likambo na ekonomi malamu mingi tolingai tosala ete nkita ekolo ekabwama na ndenge longo bani bato bakoka kozala posibilité ya kokoba misala batanga malamu formation edwama bato bakoka kosala pe barespecte badroit na bango ya misala nde tolingai komona ete ata côté enseignement niveau elingai komata elingai kosalisa bato pe elingai kozala sous facilité moto aya na makambo mpamba aloba ete ngai na ye kandida na bino aye kotiela bato pont soki ya libaya soki ya nzete esika oyo normalement ebongaki leta nde aya kotia pont bato babetele maboko bavote lokola mama moko boye tomonaki video etambolaki mikolo oyo ye asali kampagne
ya Hippolyte Kanambe kuna makasi na mboka moko boye akende kosala kuna baebi mingi siko seigneur na ye ba ezaki facile po batricher po na ya bima kasi mama wana soki azaki na influence te na seni akatani abimi te bato kutu oyo baebi masolo wana bazolo bakeno bafraude yango elekaki kutu makasi mingi koleka ndenge bato bakaniselaki. Donc eza mpona koloba ete esengelaki vraiment toyebaka po soki likambo tokufelaka lelo ezali nde likambo mingi ya boduye oyo toye nango na mboka ya République démocratique du Congo ndenge nini ya kozwa accès nango mpe ndenge nini ya kokabola yango. Nde yango wana toyaka boye po toyebisaka bino ntango nyonso po toyokaka presque tous les jours bokoyoka tel pays ebimisi toka mikomileki Belgique abimisi 300 millions de dollars américains pour le développement na Kasai oriental. Programme basi babandango pe kala eza pona réparti sur plusieurs années mais tozo monango te presque mikonyo soto Union européenne a ndimi pona kopesa 245 millions de dollars américains na République démocratique du Congo mais makamba sala kanango emo anakate nzele kendeke banakate soki pesa maka na nature mingi epe na ya bango moko bakendeke ba mission kuna bon ya ko kende ta msusu koyotola wana nde ekomwana po tango bakoya moko alibososo tali akoza bronzer bien penza vraiment oezali makambo oezo sala ete esengeli toyeba biso moko totika bavide bakote wana te ke soki tolongoli motema mabe oyo tozalaka nango tolingi te omona moto aprogresse po so moto aye na projet na ye ya business ya kitoko po asala otali olobi oyo nga na ye awa tokolia kpanga na kasa na likaya bo batumbi lobi ya banda kolia sikoyo na bakania na mesa na sani ya mbele nga natika ebe kolia kpanga na kasa na likaya batumbi te natia maboko na business oyo te osombele ko epa na ye te osala likambo epa na ye te ayo wana tofanda nie soki toya motema mabe ndenge wana to bakeloko te na ntango basusu bakokolabore bakopie na mboka ya République démocratique du Congo parce que biso pe na lolenge wana na comportement wana ya mabe tozo participer na kikolabo wana na kipillage wana. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol afin d'éviter qu'ils s'y intéressent. Ezalaki nde boye Léopold II. Je suis que navire de l'aide, pure de tiers. Make no mistake about it, cause that's a fact. On tout ça bakwe na mboka, na marka nzuri. Esprit ya caméléon bien kukeketa. Na fasa gagao, double deck. Neti teta la oyo. Avec bouli ya molili ya badio. Infiltration, pénétration, dissimulation. Lititi mboka, tia moto bazenga. Système a bouli lo basesenga. La démarche en deteka, cercle loko pamba. 7 millions de morts, benda film. Ma petit clairon na menga bane kanga suka ne pucha. Esprit ya bacho, kadi ya mpemba. Grande que Luca, autrement dit un bon carnivore. Une fois na mboka, muse atimbeli bae l'esprit ya bango depuis que gali. Sopa kundungu, dansa balade, nenga dimite, s'il vous plaît. Kia dipona muse, lokola Samson, afungola kimolema epa ya Hippolyte. Suke katani, nakataka fouillage, dernier de mon que c'est aleki be muse. Damn, basega se ba rocket, bam, même bagito gere, surtout na bagan. Quelle horreur, en tout tassement à payer, moro na mizada, adita milekoli, si atapata.
alors que vrai morobie bombaza kati ya Zambia betina ezowe kwenda vutuka pamba la monnaie de Serge tolobaki Covid tolobaki Covid tozalaki mwa kidimba na marka malinga sous les effets ya ndule kolomboka zeka luketo pusa kuna fiona kadi fiona mame mboki kei yokeloko kurudi mana lisango kosanza likelele atelemaki makasi comme d'habitude na petine mopao kata koraman zolo zina mvwaba chekebul bamama baya na tonga bapapa baya na zima vice versa quelle distraction na leli Franklin Bukaka apesela le boucheron mbokelengi wake up dernier de Kibota monguna zuma kambo tous les yanke mangala toto qu'est-ce que c'est nzambala la kate mongo moko peseli à partir à désert ya Panama yoka le grand terminator abongoli motema atimbisi bayaya nzoka Hippolyte Kanamba za Rwanda ndela yazalaki pire master ya lefe musi bayaya tondimi bazemeseme bamude car de nos jours tout le monde a un prix Hippolyte Kanambe soki ya solo za congolais convaincre Etienne Karati Bukabila yo na iboza supposé boza la papa moko Hippolyte Kanambe azana susa mboka te ata dimite benna bilili bombi aye moro na kati ya lusaka bien encadré camara en direct de kina pesa talate oya biso mama landu na kati ya lubwaku soi-disant que mère azalaki na batoy bali ser na biso na kati église na glampe pasa kutino par rapport à quel verset bala mboka telema bima na kati ya distraction bana kin contre bana poto quel bouzoberi je trouve cela bonusculé et même catastrophique on a esprit à vraiment la poto azani le pain Bafiga Sarkozy Ségolène Royal Jacques Chirac Alain Delon oya biso mboka eza Congo diantotila mboka eza na besoin na yo masque eskozobule section séparée je délesteke tolobaki bomba mobutu tika nyoka lelo ekomi kata kokombe na réalité Bob Marley aloba how long should they kill our prophets while we stand and just watch yoka ba prophète na yo monekanga Osiris depuis Kemet Mama Vita Kimpa Nekongo Yalobaki Kanga Mungele Kanga Noki Papa Simon Kimbangu Yalobaki 4e génération Mangongele Banango Bakoya Bakola Mosabi Bembe Bakosala Bikamwa Papa Simon Otoko Colo Miracle le 4 janvier 1959 les Quinois ont vu de leurs propres yeux le chérubin combattre l'armée coloniale belge Kyouzanantembe Tunane Mwandansembe BDK Tango ekoki pona moto mwindo ozongela nzambe na yo nzambe ya mpungu nzakomba nzoni mungu baba Congo diantotila Congo Kinshasa Congo Brazza Zambia Angola Gabon Namibie Cameroun Zimbabwe Botswana Congo diantotila Todoze makinu topesi place na mbanga fongola makutu please we need Congo diantotila check it Yemei le maréchal el commandante en direct de bunker depuis Palermo système à Cobra de la Bundu Congo et Coco Tindina Zolo Zina rêve sans tous et que vive le Congo diantotila Congo diantotila Eti chalo baki toke ndete moto makasi atula mpaka bamona mpelevi combattant yuke keba na mbota loboko keba solo tu telemela yango biso moko pona pe justice na Congo wana ya likamo l'économie ndenge tolobaki na bino kuna mboka République démocratique du Congo Korongo Airlines ese bandi mosala nango compagnie aérienne oyo yaki ko luka kotia makambo na mesa pone banda ko sala kuna na mboka République démocratique du Congo
e bandi mosala nango banda mokolo mwa lendi oyo mo leki lundi 12 mars oyo to silikotika na poso oyo solo ekobandana no ndenge basi koyebisa bato na Lubumbashi, Kinshasa, Johannesburg kuna Afrique du Sud nde bakobana kokumbaka bato solo likambo ekonomi mwana mboka pe démocratique du Congo ozali wapi lokola Congolais toyebi alinga basalela nyonso mesana ya bude nyonso ata pe so balobi boykote Brussels Airlines mpona makambo mabe na babelge kasi akoyiba te loko nini ya koremplace wana pe akoka pe koboykote yango nanu wana pe eleka mosusu to boykote Weston to lata basapato ya biso moko yoka mosusu abaluki atongi oyo alobi wana eza proi Zaire provoque l'Italie e impasi na mentalité pe toluka kotia penza nde na mosala makasi po okoki mpe kolobake otiki kolata bayoshi me soko ozolata baji nango mpo ozolata wana mpe eza mpe kaka mpe koprofite te na ekonomi ya bana mboka na yo esengeli kokanisa bastratégie ya makasi eza likambo ya jeu te eza likambo esengeli kotala yango na ndenge ya bozindo mpe kolongola surtout motema mabe po patience au peuple congolais inango eleki makasi po soki totali na mikolo tozali ya lelo oyo ete bato na SONAS oyo ya Société Nationale Assurance kuna mboka République Démocratique du Congo bako réclamer 18 mois ya salaire oyo bafuta bango te penza ezotinda kokamo parce que 18 mois eza te eza ebele mais bato yango bazo survivre na bango pe bazo réclamer yango pe na ndenge kaka ke bopesa biso yango yango wana bazwaka pe eloko te ere moko pe bonga pe patience pe koma pe na suka mposo ekomi na suka te na makambo ya boye bonga ekotiaka pe balimite na patience boyebi botie boyokani bofandi boyebi bapatience na biso ebanda mokolo boye esila mokolo boye bolobi na bango patience na biso tobandi yango lelo topesi bino temps ti mokolo tel patience na esili soki tozwi yango te bon bino mo boyebi impasi Zo word je extreme met behulp van Google Chrome. Solo yango wana to loba tango nyonso ba lanjado isake pesa koyepa isika nini ozali pas nini oko tia lokolo penza pa bakamatali mboka République Démocratique du Congo soko moni bato bako futa bango te boye kasi basusu bazali kotonisa poche na bango mpona kaka bako soutenir pouvoir moko oyo ezoyema bato na mabe ezosala penza pasi mingi. Moto moindo la muka telema peotalai utabokoko na yo yozali sekolala la muka nano yotala ndenge moi ebimi ye tala liboso na yo ebale etondi mbisi balola miso na nsima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yotelemi etondi diama na wolu moto moindo moto moindo la muka kolia soso babo malibela
Solo bandi radio lisanga wanezaki staff benda bilili na loyembo moto moindo. Bandi radio lisanga to komi kopusa na tango oyo to kabaka na bino na 20h kasi to zana bino na nzela ya wewe tango nyonso bokoki koyoka biso. Nde tokoyesa bino mawa pe mpasi kuna na mboka République démocratique du Congo bako banda deja ko discuter likambo kaka na masolo ya makambo susu awa toko landa Solo toali na SD Malaika son divers solo loba likamolingi koloba na biso na pokwa lelo po topesa na suka. Allo wa ezanga SD papa Yesu nazolanda radio na utoyoka likamoko toloba ya nini compagnie aérienne esalami na kata Congo pona ifoko muluka moya ko boycota ngomena moniti opesi biso kombo na ngote et puis le bien kaka moi rapide est-ce que moi ezali opesa sope kombo na ngo comme ça toza to ba epesa ya ba congolais to ya ba belge to ndengeni kotola ngana tuna compagnie na pesa ki kombo nango Korongo Airlines natanga ikombo nango yango wana eza biloko ebimi kaka na ba Bruxelles Airlines ndenge wana donc bango batu bako salaka ba makambo yango wana na banzo yoki. Merci na yoki vraiment ça linga. Merci mingi ndenge bengi SD Malaika Longonia pe mbote na famille mobimba. Merci mbote. Okay. Balandi radio lisanga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na
bolandi radio lisanga tokomi na suka ya programme na biso ya pokwa mwalelo kimia ezala esika nsubotwami pe bon weekend na bino banso tokomi mokolo mwa mardi mokoya ekoboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala